Bo jambo yenu mbote na bino lelo toza témoignage ya mama na bixie na bukono ya diabète pancréas mama ya 90 ans. Donc anasema Kiswahili mina naambia ke miko kwa West. Donc mina kwa njoo nyishe mambo ya diabète. Mina anza kunuambia témoignage mina tuanza diabète unaona sa ke mimi na msema se na loba kaka bongo. Mama jambo. Mina kutunza diabète unapona? Ninapona. Unapona kubien diabete inaisha? Inaisha. Ndiyo. Onesha dawa ile mimi nakutunza nayo. Kazi mimi nafanya mzuri. Mameko na 90 mimi namutunza diabete na bixie diabete azabien. Bino na poto place mususu bomoninga soki na lobi ke nazo traiter diabète naza lokola ke naza ya na eloko te kaka critique partout awo naza yi na Congo critique kaka nazo bixa diabète bien bokono ya diabète 22 jours sida 32 jours kutu na bixie pe na bantu mususu oyo ayaki pe na bango azama mama ya 90 abiki na diabète bino bozolo bakaka mindelende baza solution eza epa na ngai ya diabète. Bon, na kotindi le bino kisi na DHL ou bien na Lambert de Paris na poto. Bino pe bokotindi ngai kanyaka mbongo na Western Union. Na pesi bino kombo na ngai bozui kisi mbongo botindi. Bolo bateke soki totindi mbongo eske kisi ekote ngana za muntu ya logique ya normal. Diabète na sukisi diabète. Numéro na ngai eza plus 243 81 072 93 23 plus 243 81 072 93 23 bozala kimia nga docteur Dababa nazwi solution ya diabète na mukili mobimba bantu musul baza kisi ya diabète te ngande muntu naza kisi ya diabète ngande naza muntu naza na kisi ya sida. Bantu ya sida ebele bazo boye ko témoigner parce que bazo lobake bamona bango te mais ba diabète lelo kaka mama mukolo tala ajo mama sana yango na bixie bukono ya diabète makonjo ya sukali ya diabète ya pancréas azabia anaanza kula sukali sunaanza kula chakula yote mama sukali sunakunya unasikia ni kazi ya mzuri merci beaucoup.